breaking news, en direct ya Mungu Alema, indépendance ya Tubakili. Il a souhaité de vivre indépendance ya Congo. Breaking news avec le proverbe 30-30, Bozali ebele bobengi, bazo sekali solo ya Mario, bamso bazo benga kolela, ndenge katakata akati-kati, ndenge bakati bambongo bana, bamsusu bazo kanisa nazo sala blague, ngana tikala jamais ko sala blague, na ko ba vérité au nom de Jésus, pour na kosikola Congo, pour na kosala ki Congolais akoma intègre na diaspora. Merci na baono sozo benga, merci na ba soutien na bino, merci eza malamu mingi na musala oyo ndenge tozo sala ensemble na bino, nazali na esengo makasi. Merci, tozali en direct ya www.soft15.com. Donc tozali na Soft15 TV oyo ezoko emettre à partir ya Toronto na Canada, mais ngai naza na Angleterre, na Mongalema na Manchester, ezali bongo proverbe 30-30. Na basango ya lelo, tozali na basango kitoko mingi mpona bino, ya koloba ke na niveau ya Congo, gouvernement ya Congo, tellement bakomi na suka, bakomi kobanga, bakomi kolenga, po biliaki bango bikoki, nyonso oyo bazo sala ezo simba te. Alors Kanambe, eloko nini asali, ake kozwa service ya 3 anciens bato ya sécurité ya Mobutu, pona esaki bino ke eloko asiki esalama te, bakopiaka manifeste de lancele, azali entourné na bamobutiste po na koluka ko soutenir to koyiba ba idée na bango. Alors bamekaki ba intervention ya oyo biso tribalisme Ngwanda Tshisekedi ba oyo bakotikalaka jamais kolibere mboka, Zakari Badingila oyo bino bobengi ne mwana nseni bakolabo bameki mesimbi te. Félicitations ba Congolais, totikali ini totindiki bango na retraite, bango nyonso bakini kopema pe toyebi ke ba leader ya sika ya politique ya Congo babandi pe na diaspora mpona kokende kolibere mboka. Balobi Kabila paye $1 million. Kabila paye $1 million à chacun de un message tous les 5 minutes nous aurons un message awa et nous avons obligé na tangango oyo nazali na ba preuve que les message ya malamu ya monde na tangaka. Alors balobi Kabila paye $1 million à chacun des 3 anciens chefs de service de Mobutu pour l'aider à réussir là où Bochab, PPRD et tous les collabos ont échoué. Corrompre les opposants pour qu'ils disent il s'agit d'Edouard Mukolo, Otobenagi Ngambedo, Roger Nkema et Alain Atundu. Donc Kanambe a recourir dans le service, il y a des anciens la sécurité à Mobutu, bah oyo vraiment bazalaki ba sentir à Mobutu pour aye bandenge ya kokosa glissement, apesi 1 million chaque motu. Sorry, apesi 1 million. Sorry, 1 million na Egambedo, 1 million na Roger Nkema, 1 million na Ale Atundu pour bakende ko somba ba chef coutumier. Donc Kabila azolanda stratégie à Mobutu. Peneti na 1990 de Mobutu asukaki ou Mobutu a démissionnaki azoki congé à MPR, Kabila pe il faut asala ndenge Mobutu asalaki azwa congé à PPRD à Kimanae parce que 15 milliards nae eza déjà saisi. Ba salaki réunion ba décideur ya Congo ba yebisi akende exil na Corée avec 10 familles, c'est-à-dire 10 familles, c'est-à-dire papa, chaque famille, 10 familles, c'est-à-dire papa, maman, banana, ba membre la famille. Donc une famille constitue papa, ba cousin, banane. Il y a l'inga qui n'a 50 personnes. Et puis azo tia mutu makasi. Alors ils ont mawamingi pour naïe ou a démissionné. Ba ancien stratège à service secret à Mobutu, ba
bazosala bani basala kosécuriser génocide rwandais bayebisi ye Bizima Karara azalaka te ntango bazokende kosala entretien na bacongolais oyo tu bazali bongo éparpillé na baparti politique. Donc balobaki baoke bandundu baokende bakongo baokende kisangani mpe bakokende na katanga mpona koluka corrompre bachef coutumier baopposant tout. Alors eloko babosali c'est-à-dire Kabila azoboya kocomprendre que congolais aboyi rwandais akonza ye. Entre temps vidéo olenga nkoi oyo alobi ke l'amour du Congo me dévore etie pagaille mabe na niveau ya baservice ya gouvernement ya occupation interdire même vidéo wana eleka na télévision to bato batala yango parce que olenga nkoi abeti bango lisusu makasi ntango alobi ke l'amour du Congo me dévore ezokodérange baoccupant posa bamiboma gouvernement interdit vidéo wana na TV ya Congo ezokamwisa biso. Alors na niveau kaka ya Kinshasa, Martin Fayulu l'enfant terrible oyo azolandisa bango so mpe pongi te de retour à Kinshasa après avoir passé par Bruxelles esika azalaki na réunion na papa Etienne Tshisekedi oyo touti opesa retraite asala so politique te po atravaille trop mpe acorrompre ye na groupe na ye ya Rwanda nani mwana nseme. Alors na bokiti bato ebele bazokanisa ke Kabila azobangisa biso soki ake koinaugure aérogare ya njili to aérogare lwano eza nango baaventure parce que biso to voyageur toyebi ke aéroport wana eza moke mpe eza sophistiqué te koleka ya Éthiopie te koleka ya Lomé te koleka ya Brazzaville te. Donc wana bato oyo bakola na mboka nde bakokamwa yango biso bagrand voyageur tomona ngo eloko pambalo. Félicitations ndenge Martin Fayulu atioli bango aboyi même korépondre baquestion ya na bango ya buzoba na bato oyo bazosala buzoba ya kokumisa eloko bakumisaka te. Donc félicitations honorables. Kinshasa envoie les parlementaires européens d'aller se promener après avoir pris connaissance de la résolution. Kabila a carrément rejeté ce qu'il qualifie d'ingérence inadmissible de partenaires extérieurs qui s'octroient des compétences qui ne les leur sont pas connues, c'est-à-dire amnistier les Rwandais qui ont tué au Congo, c'est automatique. Quand aux Congolais qui protestent, ils doivent être incarcérés dans des prisons. Donc Kabila, communauté internationale, Parlement européen, PC ordre abimisa ba Congolais, activistes au basali le route, il a envoyé Bamba qui nous se promener, dictateur nous surtout soit comme Nasuka, a tombokelaka ba kambinaye, a tombokelaka ba o batie na pouvoir, a tombokelaka ba oyo ba tombolaki. Donc voilà les problèmes tout ça na ngwana. Problème sous oyo ezana Congo, ezali Fumumpa Adolphe Muzito alerte les Congolais sur le danger que les problèmes d'infrastructure économique et sociale, santé, de manque du travail et du transport, manque de construction de logements, le chômage font de Kinshasa une bombe à désamorcer avant qu'il ne soit tard. Donc Fumumpa Adolphe Muzito abandi déjà kokebisa ke bozangi musala. Kabila sali plus de 15 ans na pouvoir atie KO, a créé misala te, a créé ba compagnie te, ba logement ndenge batonga ba cité ya Lemba, ya Masini, ya nini ya Bandal, ba Onel, bandaka Onel etonga makalisu te, Mobutu atonga baka Mobutu, baka ya cité Salongo tout et tout, Kabila azotongela moko te. Alors il y a aussi la bombe parce que bato baza na transporter, baza na misala te, baza na logement te, maya malamu za te, courant za te, balobi ezali bombe à retardement. Biloko wana nyonso surtout les réa kokutama, il faut même boyeba ke epesaka bombe na Kinshasa et ozala donc ozala ndenge wana. Pour sa 6e tribune, Fumumpa s'adresse à la ville de Kinshasa, s'intéresse à la ville de Kinshasa. Une mégapole qui, au regard des chefs, qui, au regard des défis démographiques, socio-économiques, chômage, logement, transport, nécessite une politique préventive pour éviter une catastrophe à l'horizon 2016. Cet homme qui a les chiffres dans son ADN boucle sa tribune
en suggérant une exploitation nationale des potentialités économiques, géographiques et écologiques dont dispose la capitale congolaise. Quant à André Kimbuta, le gouverneur a ebikaka komela bangi na kolanda bana ba 16 ans 17 ans pe kosala ba calcul ya bibembe boni akundi na entre ciel et la terre ye moko est-ce kayebi ke ba botumba ya ozanga cimetière donc mawa mingi mawa mingi mawa mingi. Moïse Monidela pona ye azotuna Boshabe qui collabore aza collabo azo kokotisa mpe azo kocréer ba désordre partout na seni mpe na administration atuni ye pourquoi Boshabe ozokotalisa désordre na kati ya Congo okei kotia désordre place ya kovote bagouverneur okei kotia désordre yo nde moto osali calendrier ya mabe na seni yo mpe moto otie désordre wana kaka nyonso tu mpo Kabila a glissé mais tozala bino mayele parce que biso tokolanda communauté internationale te so baotikela bino temps biso bacongolais tolobi Kabila doit dégager Kabila faut dégager parce que ngonga na ye na Congo eza kosila ata bomanipule ata botie badésordre na seni un peu partout bokoleka te na baparti politique mpe na kolance bagouverneur ya baprovince oyo kutu bacongolais balingaka te Kabila azozela nini atiela ye poison mpo ye nde afoirese bakope na ye mpe arevese buzoba Kabila nyonso donc bacongolais bazosenga Kabila asokipe avant akende asokipe na Boshab mpo Boshab moto afoirese mosala na ye tu afoirese bakope na ye nyonso mpe abimisi bango na poisake bazolinga baglise tala ndenge atie désordre na organisation ya découpage ya baprovince ndenge moko mpe aye kotia désordre na seni donc désordre moko ya kosakana te eza na niveau ya kote kuna alors malumalu bato bazozela Kabila asokipe na ye ekozala malamu maluku na kimwenza bafosse commune na maluku na kimwenza eyebaniki Kabila ye nde mutu akundaki bacongolais en vrai que bacongolais oyo bakufaki le 19 le 20 et le 21 janvier alors ezali mawa mingi parce que communauté internationale eza chargé na ye déjà bato ebele bafundi ye na CPI mpe na bafacebook na nga mpe na bagroupe oyo eza na Facebook Front pour la libération du Congo, les amis de Didier Forme, les amis de Sentinelle bokokuta forme ezakuna oyo ute pa mise swel oyo bazosenga na congolais surtout affilé yango pona Obama a réagir vite na kokanga Kabila par ba crime na ye tolobaki lokola tozoke na bango futoke na bango ba lembe bamsu bakei na bango na ba élection bamsu bakei na bango ndenge toke na bango na kofunda ndenge pe bamsu futo sa ba pétition po pétition wana ezokende ti na administration Obama pe John Kerry bazotanga ngo baye ba volonté ya ba congolais et ali tokanga ndeko wana kozala malamu moi été alors Yves Kisombe o asali ba vidéo azoloba ke Kabila faut tikala tout et tout botala morphologie na ye bien azali cousin ya Bizima Karara botala Yves Kisombe bien azali touti cousin ya Bizima Karara c'est-à-dire que nyonso to ezolobisa ye ezali po ba comprendre que ba komi na suka bolanda ete Léon Lubita alias Kengo très près criminel munene oyo asimbisa Mobutu touche pe aida ba Rwandais ya ko récupérer mboka asi akokisi 80 ans bandeko nanga botika teke akufa na Kimobange bato oyo babukaka ye mino na Bruxelles fallait batobole ata tonga mopepe po mokili na ye esila mais tozala kondima ke bana bilaka oyo baza na Congo bakotikaka ete ndenge David avant kufa azoyebisa Salomon mwana na ye mutu songolo akita na bompaka te me akita na makila na mutu na ye parce que Léon Kengo akoko kufa na bobange te na maladi te il faut to s'occuper na ye po abomi mingi azali criminel alors ezali ndenge wana na Kinshasa article 15 nde ekoma kolesa bana donc mwana 15 ans ya mwasi akoma ko se prendre en charge na koteka nzoto bolimbisanga bano ya mibali ya 11 à 14 ans ba se prenant en charge
ndenge musée alobaka musée Kabila bi prenez-vous en charge bana ba comprendre muna ndenge na ye bana ba mibali ba se prendre en charge bakoma bakuluna bakoma komilesa bapapa ya bikolo bazokufa na nzala na mboka wana soki boza na professionnel te eza mawa mingi moto na bino akokufa na nzala mpe ekozala mpasi mingi alors ezali mawa mingi na makambo nyonso tu ezoleka na mboka na biso esengeli biso bacombattant biso barésistant tobanda kosala sabotage ya bapareil ya leta totika bacriminalité totika biloko oyo ya dialogue totika biloko oyo ya koswana biso na biso ya guerre tribale tribalisme ezali arme ya bafaible biso na Congo tokola na tribalisme te bien que Mobutu ayebisaka biso tata bo mama moko mais ye moko ayaka na tribalisme asalaka DSP arme ya bangwandi na bangwandi atiakaki biso na biso toyokana te mais biso na biso toyokana parce que na ngonga oyo Congolais avivaka ensemble ya nord abala ya sud abala na est ya est abala na l'ouest pe toza kovivre ensemble lokola bana tata moko po esengeli tolibere mboka ezali ndenge wana alors na masolo mosusu toza nango awa na kosepela mingi toyoka lisusu nzembo oyo après nakoya kozonga tosisa émission bato ebele babengi nga balobi en tout cas lakwa nzela ayemba banzembo ebele esengeli paster obetaka yango po biso toyebaki yango te soki obetaki yango te biso tolingaki toyeba yango te baleli nzembo oyo mingi ti ya Congo oyo nakonzemba alors nakozonga nakonzemba tozotia yango lisusu po erapele bino ndenge nini ifo biso tutoluka tosala quelque chose mpona Congo po lobi bakombo na biso etangama bakombo na biso bato balinga yango bakombo na biso esalela nzambe nakonzemba nakonzemba mayayemba tika bayemba bao bakundela mboka lakwa nzela azoyemba baoyo bakundela mboka bahero nationaux azoyemba baafricain oyo bamarka époque na bango na komundela afrique azoyemba lumumba didiefome agonasi didiesongo agonasi onalingi nayeba botikanga nayeba eza masolo ya Congo avec l'homme charismatique. L'homme est charismatique, Proverbe 30. Nakoyemba, oh nakoyemba, nakoyemba botikanga yemba. Tokoyemba, oh tokoyemba. Tokoyemba botika biso koyemba. Mon colonel Thomas Sankara Nabati Kadhafi Agonasi Didier Fome Agonasi Didier Songo Agonasi
ese bayembi Lumumba bayembi, ese bayembi Tshisekedi bayembi ete, ese bayembi Mwananseme bayembi ete, ese bayembi Ngwanda baza bapiete. O tolingi toyemba baoyo babundela Kongo, bakombata nyonso, barésistant nyonso, nazorendre bino hommage à travers nzembo oyo na mosala nyonso bosali na Congo. Nzambe na Congo amona bino, Nzambe na Congo apesa bino makasi to continue bomoko. Ba bakendeki bakozonga, bayo bakendeki bakozonga na se, bato wana bakozonga na mabele, bakozonga na mabele. Voilà. Toyembeli bandeko nyonso bakufi, plus de 20 millions de morts bakufi na Congo likolo ya richesse na biso, baza ba complot ya bameti nationaliste, bazali ba victime ya batu oyo baza na mbongo ebele badécider oyo bazwa Congo na otage. Eza mawa mingi Nzambe amona makila moko na moko, Nzambe akoma kovenger makila moko na moko etanga na Congo. Merci la konzila tokoyembela nani Didier Former avo na sing. Eza malamu koyemba pona basali na yo oyo babundelaka mboka. Tolobaki ete na ebandeli, tolobi ete Kanambe akomi na suka, asengi aide ya mokolo wa mpobo na deux autres anciens bato ya sécurité ya Mobutu po baluka kosomba ba Congolais. Na ngongo Congolais akomi ini, Congolais aza na bomoko, Congolais alingi lisusu Rwandais a dirigé te. Et bato ebele bavandi nanu kimia, balobi bazotala ye après le 20 janvier, après le 20 décembre 2016, alobakaza président Congo. Donc nana yoka te oyo ekoya ya, nana yoka te to signer yoma. Alors ezaka bato ebele batindelinga ba message balobi otiki mosala Nzambe okomi politicien tout et tout et tout. Omoni bato ebele ndenge nalobaki Lazare azali kolia na Yesu. Mais tango Yesu akomi na posa apona ba disciple, atikalaki jamais kozwa Lazare. Parce que Lazare azaki makasi na kolia fufu, Lazare azaki makasi na kosolola, mais Lazare azaki makasi na jeûne et prière te. Ezana bato mosusu tokoki kozala na bango mpona kolia, mais ezana makambo ya Nzambe na kokenda bango te. Et Bible ezoloba que Lazare lere akufi, Yesu asali même 4 jours aye te. Et mokolo Yesu aye, bato bazoyebisa Yesu ke non, ase akufi, aza lié, azo sentir mauvais, okoki kolibere te. Mais Yesu apesaki ordre alobi Lazare sort. Bible ezoba Lazare andimaki asekwaki tellement azalaki lié alango ya boye. Lié. Ezala bato ebele bakendaka église, bamibenga ba pasteur, bamibenga banani na banani, archi pape, archi zoba, archi ndoki, archi ndumba, archi sidatique. Donc bato wana bazali na bango na bakombo bapesi wana, o archi pape, o archi ngulwe, o soki nani, o soki général général, o évêque général onani, bazali lié, bazo sentir solo ya kindumba, solo ya lokuta ya muyibi ya kwiti, ya bibota bota, ya escroquerie ya kosimba kisi. Tozaki na pasteur Eric leo na moi moko atindelinga message, mwana ateka petrole alobi awuti Nigeria aye na 18 000. Nga na tikalaka na zwelo uti maso bateke ata la nombre ba vues abato balandinga awe ba futinga combien na musala nazo sala. Donc yo outi Nigeria kozwa kisi so te olimwaka, nga na tikali nazo te abato ba zwa éveil patriotique, bazongela Nzambe,
bapasteur bameli bato bazongisa bambongo bandimi oyo baza na baconflit na bapasteur esila mpe nazopesa bainformation boyebaki te ke bakati bato bambongo boyebaki te ke bamonofuta bana kaka mibale boya mosusu batikali mu débrie boyebaki te ke bana 18 ans mwana 25 ans bakofutele su na 125 ans bakofutele su ndako te boyebaki te ke université ekomi bakopesa yo susu grande te bakomopesa loan c'est-à-dire niongo ozwi okofuta biloko wana nyonso tu parce que naza instruit parce que naza autodidacte nazwaka bainformation epai ya bange naye kotraduire bino na lingala mpo bozwa yango mais eza na bato ebele bayebi yango te alors eza mawa mingi eza mpe na bato ebele bazokanisa soki asali facebook afingaka nga obi asali bemission atongaka nga ezali malamu mpo na ye donc eza mawa mingi bozomona naza live bazobenga moye na yamba eza te mpo na live awa tous les 5 minutes na yambaka phone ezalaka ndenge wana donc ntango tozosala mosala oyo boyeba yango na bible motu lokola abraham motu lokola abraham motu lokola nehemi motu lokola david motu lokola samson motu lokola eli motu lokola david bazalaki basali na nzambe david azalaki prophète azalaki roi azalaki chantre nehemi azalaki mosali na nzambe azalaki kosala na palais royal donc mosali na nzambe asolo fo asokipe na politique alors ezali mawa mingi soki yo olobi ozosalela nzambe oyebi politique ya mboka no te oke passeport mokanda voyage ndako santé politique moto azopesa yo soki ozosokipe na politique te politique ekosokipe na yo alors eza mawa mingi tolobaki ete na Kinshasa bana bakomo vivre na pasi ya basi baosala kindumba ya mibali bakomi bakuluna eza mawa mingi alors bauti kotindaka message moko balobi ndeko oyo kikwata abandaka mobeti ngonga do kingongolo na lipwa mpe akomaka premier atalaku epai ya Shora Mbemba oyo ayembaka bango aza parmi bapremier fondateur ya danse mandundu talanga mwana c'est-à-dire kikwata Mario azalaka kobeta ngongi na lipwa donc azalaka mise botala elongine ka bomonaki misise bato akala bafase na bango ezala bongo mpe azalaka apremier atalaku na mandundu talanga mwana donc bokoyeba yango nécrologie na bana masina Titi Levallois Belesi boyebi mfumu mputu azali na regret ya koapprendre bino liwa ya papa na ye Belesi oyo akufaki na Kinshasa Titi Levallois alukutaki Suisse aza na Kinshasa ebembe ekobima vendredi oyo bakolela ngo na terrain masina bana masina nyonso bana Chine populaire nyonso bakozala wana Didier Forme akozala te mais riba monene ba fan club nanga ya masina bakotia wana ya koloba Didier Forme dit adieu papa Belesi donc bato bayebaka papa ya Titi Levallois papa Belesi Titi Levallois moko ya ba grand prêtre ya niveau kosakana te donc oyo kulutu na nga to travailler na ye na groupe Dikin to travailler na ye na Victor Eleison to travailler na ye na mouvement ya Tambour Levallois pe to travailler na ye lokola ba grand sapeur congolais ba documentaire ya BBC Ali alors kulutu azokolela papa na ye biso nyonso donc Didier Forme production na breaking news ba présenter yo ba condoléances ebele alors eza ndenge wana alors Joseph akei consulter na kosukisa Joseph Kabila akei consulter marabout après kokutana marabout alobi na ina yeba soki population na 2016 na kozala président marabout alobi bon zelanga nakanga misu comme ça nakopesa réponse marabout lero akangi misu ayebisi Joseph Kabila abi naomona bato ebele yo oza na kati ya camion moko décapotable bafleur ebele population eza na liese bamisu bazolela bamisu bazosepela yoka Joseph Kabila bazosepela batie badrapeau tout bazosepela bazoganga yoka Joseph Kabila le bazoganga bazobia lokola esali boye Congo ezokoma kimia ezozonga barwandais bakokende guerre na benye ekosila bato bakozwa mosala tout sikoyo Joseph azocomprendre tuni marabout alobi bolere bango bazoganga bongo ezosalama ndenge nini marabout ayebise nazomona bato ebele bazolanda yo na makolo me yo oza na kati ya kar
bazolanda yo même la police ya Congo ezokoka contenir population na te population eza na mawa ezolela bamosusu bazosepela bazobeta maboko tu sikoyo Joseph atuni marabu ah mais sikoyo lere bango bazosala bongo ngai sikoyo président attitude na ngai eza nini yoka marabu alobi en tout cas yo oza na attitude ya kosala te parce que oza na kati ya cercueil bakangi yango batie bafleur yo oza na kati ya mutuka ozokende so okufi ese boyoki marabu ayebisi Joseph yo oza na kati ya cercueil Kinshasa ezosepela bazoloba kimi ekoti barwandais baboma su na beni te Congo babizima bato wana nyonso bakei mpo Kabila aza su te ewele breaking news breaking news